Bandeko, bonjour. Oh, vidéo na salle libino, et ça sans filtre. Veut dire que bon mona. Non, tu l'as vu nos vidéos et avant, et après. Botalanga bien. Bateau ba evi dorcas boloko ko bien. N'avec na banduta awa. Banduta ya makasi ya mabe awa. Ya minene. Niko na ngo se ya mapeka na ngeki mwindu makasi. Mwindu ya mwindu. Mapeko. Je crois dans notre image, beaucoup de photos et avant ma pécane même si on a une photo, on a mwindu peut-être qui mwindu ma case. Na lobaki avant naïa, na sa la publicité, ton a bien bino bateau bozo landanga. Na lobaki avant nions, il faut d'abord nga mona résultat. Si on a mon résultat, on a roya ko informer bino. Cher ami. Ba maman nanga ba papa nanga obolanda vidéo nanga oyo. Bon monsieur bolo ba walete. Non la vidéo est sans filtre hein. Yango oyo. Et là sans filtre vidéo oyo. Veut dire que bon mon nanga. C'est sans filtre, n'avons un teint uniforme. Moi sur mon teint nanga na elongeza ndenge moko. Vous avez vu? Et un ndenge moko, teint nanga uniforme. Na maboko nanga bomona na découvrir qui ba mima ki place et pas grande sœur nanga et pas maman Gloria le poso cosmétique na kendaki na ndima kité abina non do so roboti baseball mama moto fo tenza kitoko na ndima kité maboko nanga ngo bozo mona et ani makasi oh ba so ipe ba bobenga bloc on dit so ba kentox so ba kenni nana ngote. Mangite qui cité. Voilà. Mangite qui cité. Bon, mon a bien. Tu n'as pas comme tu n'as pas. Si on a balu qui n'a bien accepté mon même couleur. Donc, et telisio awa, etiki awa, te. Yango, et veut faire la moutou couleur oyo lingi. Soki, olobi ke olingi oza la pembe makasi. Okoma pembe makasi. Olingi otika na ten oyo dorcas boloko kwa zanango. Otika na ten o boloko kwa zanango. O oza chocolat, olingi o garder chocolat na yo. Et juste éclat ni balubaka. Mais o garder ka chocolat na yo sans problème. O olingi oza na besoin o garder mwindu na yo. Et comme ra kitoko. Otika na mwindu na yo. Bato boza na nduta. Bato boza na ba tampon. Nduta tampon na bengi bino. Numéro ya boloko ko eza affiché. Parce que ada muto yé batu ba yebiye, batu ba mama de cosmétique yi ba ya na ndaku na ye ça la publicité te. Ngani muna yibisa na ba ke mukolo na rozwa résultat na mafuto yo salelinga. Na bomba secret faut na yo annoncer batu yo na ye ko annoncer bino. Na salle non na ebe na pona annoncer bino boko ma le poso lokolanga. O nga le poso ngando te la raté tena ngo yinda ka ezaka mabete. Et pas maman Gloria le poso cosmétique makambo. Boye belé numéro na ngeza affiché obenga na guido tikuna. Boye lingini makabilo côté. Yo so obenga ka nga ya memiyo, obenga ka nga ya memiyo. Bato a poto, ba maman ya poto, papa ya poto, tampo comme leurs camarades. Na la kini binu maintenant mato inanga yango yo même couleur. Bon mona, na la même couleur. Ma peka oyo. Bon mona, o ba tampo e beta yo e si la kate ndute kata yo ko tarate talanga. Lelo pe na ko mosala émission pe na eti single mais avant. Ne bando la ta single la émission te. Grâce à maman Gloria le poso cosmétique. En tout cas, c'est quand on est libino. Et puis, Nicolas a la promotion. Benga, somme ma futa na yo. Prix abordable. Benga, somme ma futa na yo. A la promotion. A ote kana mbongo mukie. Ozi ma futa no sans problème. Ça la commande ma futa no de ma futa na yo. Na mindele to longo longo boko na biso ko tu suppose na makambo eza manju ya mindele. Bon, merci pour la question. Oyotuni. Donc ils ont dit que nazo longo na mukoko to na koti na magie ya mindele. Non,
naza moto nabimaka natangaka mingi spiritualité veut dire recherche nasalaka mingi recherche veut dire place nyonso eza mystique oyo ezosimba batiaka yango mpe ka lokola mwasi nyonso alingaka intere lokola mbisi alingaka place ma ezotiola veut dire ezalaka bongo na vie ndenge natamboli mingi na baisraël nake mingi na Égypte nasali mingi barecherche ya spiritualité quoi mingi tio naza na kabal juif nauti otanga yango na Israël par rapport na kotambola nakozala moto amakaki nakozala moto akozwa mpo recherche na moto ezalaka mabe te soki moto azoreconnaître science mais par rapport a miniti oyo question oyo otuni mingi naza moto ya kabal juif kabal juif eza place moko ya judaïsme na kati nango yango ebimisa christianisme yango natangi mingi naye kocomprendre ke recherche ya spiritualité oui merci recherche ya spiritualité il faut nayeba biloko eza bien mpona kosungaka baautorité par rapport à la question où il faut continuer, la réponse est mon dit. Voilà, tu as évolué dans la série de questions par rapport à mon autre. Est-ce que tout le monde appelle les lots de tout le monde l'église va l'église va débélé est-ce que ça la poule ya bossa c'est l'église mon ba sangana ka ba ya ka pe na prophétie ba ya ka pe na mutaza na pose pour maladie mon baza ko sa bika na place benga yo mais bi ke kombo église moko ezala ka to de lumière to mettre pas ka to Jésus Christ to bo lo na matu bon oui kabal dit déjà to sombi to déjà place mon na ma campagne la côté ya nguma et toujours pour ça pour ça la église kazanga mo côté on naza ba contribuer bamusupe bazali kurunanga bamusupe nazala bazape na senanga par rapport à recherche mais comme singa pe na tambolaka mingi bokotia ba image de la kendo teya tina ba Égypte tina ba Dubaï tina ba Chine par rapport que nazape na moi avantage yango ke to fandi ci église yango na fandi ibno pona expliquer que veut dire kabal juif que veut dire spiritualité oyo par rapport au ndenge na sokola ba biro ba konti ko tso katana na sokola biro ba konti ba kansaka eza ozo sokola ozo pangusa non eza par rapport ya ba pisome nazo nettoyer po eza na ba pasteur rebelle ba benga na nzambe te baza batu moko boya modi ibula peli akomi pasteur ko mutambola mituka ba muni loko na danger mutu muso ko bikotisa akomi pasteur kaka po azala mbongo mais akozala mingi na lumière te na komona te na guérison te na miracle te yango monge biso komi totangi toza pe batu ya miracle susu okaba les okoya te tanki sangi service news wala za mutu makari rose quoi akaka musulman mutabuda ndo ezo kipete kaba les okoya ngaba biso bakolakisa yo lokola ndenge nini tanke Jésus tango kufaki tango sekwaki azaki na badisciple na ye alakisaki bango mabomba mingi wana sikoyo ezalaka mingi na kabale yango na judaïsme kabale juif eza ebateli oyo ya bamystike oyo eza kobatama baabe mosusu bayebi bapaster mosusu baza connaisseur bayebi makambo yango mpe bato mosusu mpe bayebi pete mpe ozomona paster ya monene na kati ya pisome na kati ya kabale bapisome etangamaka pisome ekozala na te celui qui demeure sur l'abri du feu bakoloba la kotanga yango tout droit te eza baplace moko bakolakisa yo etanga yango boye kodi nango soki ozoluka libala okozwa soki ozoluka protection na mosala ozoluka soki oluka mwa promotion okozwa ekozalaka na nzela banganga te il faut mingi baboya banganga po banganga biso mpe towutisa bakote yango makambo na bango ezalaka soki esimbi makila eza na nsima makambo na bango mosusu ezalaka esimbaka te mpo makila na yo endimama na nzela wana te okomona mbongo peli te mpo nini etangamaki te okende koluka ngo na nzela ya kisi etanke bible eza na nyonso na kati kabale eza basekret moko boye ya spiritualité mena na kati ya judaïsme oyo eza basekret mpo judaïsme yango nde bimisi christianisme. Voilà, merci beaucoup, place aux alaki, la place au comité, il va y avoir massacre. Faut pas mourir la tébélé, faut faire la tébélé, ça là, faut savoir pas la tébélé. L'expérience n'est pas bâtie, si tout le monde a un rôle avant, tout le monde a un rôle ici au comité. Bon, si bon, on a Israël, les appels de connaissance pour ceci. Et par rapport au Minatal, oui, ça c'est beaucoup pour les appuyer. Minakacha beaucoup, les appels à qui nous sommes sur la paix du programme. Vous comprenez? Ça, les blocs, on va signer pour nous, la Sima, bien sûr, pour pouvoir venir. Et maintenant, c'est la cabale juive, et ça, la norme, mais oh, on peut vivre. Attends, la caméra. Nous n'entendons rien, à beaucoup de gens n'entendent. Mais ça, monsieur Banganga, le bloc est. Makambo eza bongo tso ndenge eza kimuyibi bakoyi biso ke okufatia nanta bakata que déjà 50 ozomona mais ce kati ya biblique eza bongo te et place ke na memaka masumu bato bato bayaka kosimba bakisi bazwaka ba retour bakufaka biso to ndimaka makila wana namoni ke ngala mingi kabal juif mingi koko pesa matete
koko yo moko déjà kozala koko oza pe na koko na bino okoyina ete pourquoi tokataka matiti pamba na cimetière seke tokotikala konéglige te na kati ya spiritualité oyo baboyaka mpe bokoko baza mpe bien te okoboya kimbangu te okoboya bane makela te okoboya maboka te ndenge okoboya prophète kimbangu te okoboya mpe jésus christ te okoboya mpe muhammad te sa wale basalami te okoboya mpe buda te baza baprophète science oyo tosalaka ezalaka moko mais na makari oyoka jine oyo komo mosusu jabaru na roske oyoki ye komo mosusu na kati ya akaka oyoki ye komo mosusu mais kaka jine moko yango spiritualité eza fo kotanga ya bakonzi ebele bayaka akotanga te akomisi na 60 ans biso totangi mingi tozwi ba 20 ans ya kotanga ozo comprendre 20 ans bakonzi mosusu oyo place wana eza te bando kosalaka science okosala ye makambo osungi ye azoluka promotion azoluka protection azoluka finance mpo ani ndenge tobotamaka na vie tozalaka na bafamille africaine lien satanique ezalaka na biso tolobaka te ti oza boyeson oza na lien na sa famille okomi ministre nde yo bakolie famille eza te bakobomo mpe balie yo kana na kati ya biro na famille. Voilà, merci beaucoup. Merci Mbadima. Maître Faka question rapidement question c'est changement pour biso to moni lelo na nzela na uto belo mo awa ki côté kuna ya banganga makoma kabati c'est le 10 c'est endroit oyo kele ngana yo to mona ba vidéo na Kinshasa ba vidéo na ba photo il y a déjà artistes musiciens chanteurs profanes congolais o ba ni biso yo koti o ke baksa niveau ya dingo yo ko zara na mo ya biso ba noir ko fike ko sansana ya mindele ko mati evolution ya ko mabati kuna ba makate yo koto pays nde eza malamu yebisa biso oyo tomona repa na bango bakomaka bati ezalaka ya lokuta ou ya solo place yo komi minute evolution na no kote na bino ezalaka ya solo ke kote na bango ya nation nyonso eza ya solo ekote mosu ekozala makila solo nyonso te balobi ke eza bolamu basolo mosusu eza nango bien me ekoti makila take na judaïsme eza na problème moko ya mabe te eza likambo moko boye ekoki kosunga motu balakisa ye kaka ndenge akotanga livre yango babengi kabal juif bakotangisa yo bakoyekusa yo soki oza mpe oza urgence bakosala yo makambo moza na poto meme oza partout nakopesa numero bakosala yo makambo ntango ozotraite na nga ye bakozotraite na responsable mpona bimaka babengisanga partout mitu aza na kote États-Unis parpo nde nasungaki ministre moko mpona promotion na kati ya mboka oyo epesinga mpe bacontrat boye yango moni mpe nazwi makasi ya kobengisa bato mpo nasungaka deja partout nasala question na ngana ba mukuse question na ngana comment on va pouvoir approcher la fidèle dans le c'est par quelle voie de gros, voie de l'église, voie d'appel, quelle voie on va approcher la fidèle, bateau dans la maison yo, au salut ça va ma camona église, église bureau. Bureau na la 13e église na ma campagne na nguma maintenant nous aussi ici à monter. Mais na bureau na zo déjà na 13e oui, on dit goya na bureau belanda. Contact na numéro est plus 243 85 12 45 6 plus 243 85 12 45 6 voilà. J'espère que même la Bible, la combo babengi adasa yo lelo combo ya faka eza kaka ti sikoyo donc osali changement na yo combo etikali kaka pantake faut changer combo alors bato bakondimelo et puis quels sont les différents la différence entre côté ozalaki na côté oyo c'est côté oyo kuta côté oyo c'est-à-dire que outi côté bakando na côté oyo alors différence na ezani connaissance eza na lobiki na côté kuna ya bien ezali ya bola muzeneti na tso ba bisungola petit fait de l'oreille sokola ba iko esonza ezaki ndobite kwa tombolo mais ça sikoyo oyo ya bien copier oyo ya mabe buaka mais na lobite ke bukoko na tiki mais na bakisi connaissance na utotanga yango ndomo na ngati kombo faka eza kombo na ngati so ba tie pentacle eza comme signe mais yango bakisi na kati église mosakoli OK beta bino ko tiki kombo afaka na tiki faka te na bakisi oui mosakoli na bakisi ka kombo ya mosakoli
ndenge mwana badenise bamosipona connaissance nga aleki bango bango batravaille kaka bonzambe batravaille connaissance te naleki na mosika naleki na mosika na connaissance na soki po pasteur bayaka kozwa connaissance na nga babanda kodélivre babanda kosilisa maladi biso soko totangi yango ye aza moto ya mbongo nga nauti moto ya mbongo te sikoyo ya prophétie banda obandaki sike denise so okiki wana auti kopesa prophétie kelise moko boyo epuis tozokomona bilembo alobi yango sikoyo mpona apa seke alobi yango na nsima ya seke ntango sike ekufi tolobana eloko te nakoboya motu te baza bapaster na ndenge na bango paster ode paster bato mosusu bakoma bapaster mpona efiance na mutio bango mpona mbongo mais esalisa moto moto aza na mpo osala likambo amona nde clair neti ngai naza partout nayambaka na ndako na tia bino na ye te mpona mbongo ya bato tondi à travers Jésus, Dieu m'a dit, Jésus m'a dit. Tu vois, il y a un prophète. Aux hommes, Nanguya, Yanani. Parce que monsieur est parce que dans la quatre pour cinq ça va prophète nous se pose dans la salle de recherche dans là mais nga il suffit dans salle de cambo on doit se retrouver à ces là quatre la Bible ils sont de David les hommes mais nous avons travaillé bien dans la question de David il a appelé la conseil il y a ma casse pour la cabale juif on a bateau baza ba problème ba PDG accompagné bon fille à mon faut à protéger rango fille à mon ça la lique ko parce que on la moka qui bien mais na poko la la mokité siko to ça ba famille africaine il faut na fongola ne pas tout misu ya on a utotanga mingi okoza ministre oyebi ke nko tongola nga bomanga to yo ngo bomanga azomona yango biloko na tangi mingi yango wana ko ese protéger mutu soko to ba betage na yo to sobe telon kalki ke tsa boy afin na biso abo pousse la photo bomaye soki na gindo kito na poisson be na crima siko okosa ni soko to tanga biloko ne tianga be basali na yo ko banda ko protéger yo on a la lolo bio la moki o modi ke Didier keba héritier bula keba ba je lingo sala nga linga ngote yango mon siko to fanda ka mimba pembe na ba autorité ko bango ba linga te muto bo maye asili sambongo na yende nza basala ki kofi ezali konza mais ça peut la condition ebele ba c'est purifiable et ça lokola mutuka soki monter les asika mais sozo sala tete mutuka ekufa avant yango mona ke ko ba te que so na za danger pourquoi autorité déjà contre na bêtise bon mais on va clair ya peuple akoki kolinga mwasi oyo alingi mwasi oyo sikoyo baencadre wana salite wana ntango ekotaka eblokaka moto bazozela poste na mokonzi ya mboka apesa yo omona obiske place mosusu moto akoti wana kasi eza baencadre wana soki osepurifie bien na vie moko ozotia balogique okomona sikoyo kozala bavantage okoka te baposte te soki balakisi yo ndenge nini okosala mingimingi fo bapo bango nayebi kala mingi te nini na bango ezobima baya lisusu napesa baposte to signe papier esibi te le gouvernement va changer pour la non, on a appelé ça régime Makambu, même hier, on a petit monde, on a un Québec costaud. Quand on a dit que profite. Dans la caméra, il est le chef de Bissoté. Voilà, tout le monde. Voilà, l'antibata. Oui, guérison, protection, prophétie. Na kati nyonso na yekoli yango par rapport au ndenge tokutana na motu azuka makambo na ye soit libasala les voyances akosala les voyances mais toyebani na ye te ozokokwanda azoluka poste agarde poste na ye na kopesa protection mpo mokili mpo mabe ase protéger alia mbongo na ye tia kokufa moto atouche ye te nzambe kaka yebi mais bakolakisa yango na nzela babiso kaka biso mozomona vite biso miwanda eza makasi mais eza sikoyo fo otanga yango mpo ebanda kosala comprendre bapesi yo bible bapesi yo livre mais bapesi yo miso komona te il faut balakisa ndenge nini basalaka yango wana voilà musaboli makambo tokana kisasa po bandima ngo puisque oyebi ke kinchanga ezaka na question mais bakondima ngo ndenge makambo zolo beza solo toza na caméra voilà ça ça on va déjà moi ramoni modelo mettre fin au christianisme la protection biblique les autres monde qui ça bien la ça alors côté négatif pour le christianisme pour la peuple pour Dino la plupart na Dino na judaïsme pour apporter lumière éclaircissement peut-être le christianisme ça il faut
Le christianisme est un rôle pour Jésus, azalaki judaïsme. yango mona kosambela na christianisme bamemango na bandenge na ngo kosambela ezalaka na baestimate mpo nzambe basambelaki na consacration basambela nzambe na kobina te même papa na bino moko ya ndako soki ozobinele déjà eza sur respecté yango monaka spiritualité tokendaka kosala physique na kati ya baeglise eza lokola toyoki edore na biso me ya physique mawa nzambe ekozala na sansi nini mwasi mpe azwi libala po atangamaki deja kobanga po eza bato mosusu koloba te etangamaki te ye na vi na ye etangamaki ya kobonga eza mpe na bato mosusu batangamaki te bakobonga mais tato na nzela ya prière na consacration mystique bakoki kosengele mpe mayele moko yango mwana na kati ya église eza nango physique mais kokonsacre nzambe ezalaka yo moko na ndako discipline ozoluka makambo moko boye mwana ozobela yo moko okonsacre eza te kafo okendaka na paster c'est tout paster eza yango normal bafo kolekisa ta na mokesambeli mais sikoyo eza biloko mosusu kolakisa schéma oui par rapport à ma pasteur rebelle pour spiritualité ezalaka na baestima te yango na islam batiaka estima te makai batiaka estima te bakosiko batiaka estima te po bazokonsacre nzambe mais na christianisme ekoma déjà yawe ya moto azobina na ye mosu akokotisa mpe biso kobina kati mosu akoti ndobolo na kati eza adori mais otyo omona ngo na jésus na kati ya église ntango ayokaki makelele kaka ya pamba asalaki nini apanzaki biloko ti sikoyo bongo sikoyo kobina soki ezalaki akoseptango te tosilisi awa tosilisi question dernière question eza boye année 2024 lelo toza na décembre toali événement na 2 jours tosilisa kotisani 2025 prophétie oyo vi nzambe alakisi yo mpona bana na nzambe nyonso mpona bato nyonso mpona mboka mpona bamusicien mpona batateyaki elongo oyo prophétie boko nzambe alakisi message nini nzambe alakisi yo prophétie nzambe alakisi nga eza te nakozala moto alukuta te prophétie nzambe asala makambo nde na secret bakolokela muna akufi nzoka nde ibulu akufi c'est que prophétie moko nakoloba place wana eza te bakotaka bato kaka te motu mosu akobete improvisation na ye motu moko ayaka na prophétie ke kabila le mpe akufaki na ntango wana ntango abandelaki su deuxième prophétie esimbaki te nga naza guérisseur mais prophétie na nga ekoya na motu te osala makambo na ye ekoya te mpo na mboka mobimba naza nani Voilà, tokomi vraiment na suka na bandeko tout balandi biso ba internet parfois ba intervention ya bandeko ba tu poser ba question pas maître Faka pour en finir avec maître Faka pour na interview na biso mokolo lolo to ki ko na église bandeko bazaki tellement belé tout ko ba journaliste on aura en finir na bandeko tout batali par rapport ya ko sokola ba bureau na outi ko lobela ba awa oza ko sokola ba bureau ya ngo comment néo mo to lo bozo to sonné to zo sala yango ndenge nini il faut la ça on lobby bien 2025 à Bassala émanement très bien donc nous ça appel nini na bateau tout o alinga comme ministre o alinga mata poste par rapport à ba différentes campagnes comme ça bon baya déjà kobenganga na bandel sur numéro plus 243 85 12 45 601 nous avons posé poste na tout signé papier protection à tout le poste na mata makambo belé eya donc ayebake sir ezali na eloko mo tuninga ya kosokola biro eza teke na te tya mai ezalaka normalité eza prière bakolakisa motu ndenge okoki kosalela makambo po esimba meme oza na poto ogarde poste na yo meme oza boye mabe ekota te maladi ezala te ozobela oza maladi etel na nzela pisome na nzela ya kabal juif bakolakisa yo kota eza ebele te mosusu akolandanga par rapport ya tshombo ozokompona mosusu akolandanga na parti ya tshombo ce qu'on a parti à Tchombo par rapport à expliquer les conférences. Voilà. Parce que les questions, mais monsieur Rosamond, qui n'a pas expliqué pour TV Zango. Voilà, TV Zango, on appelle ça son numéro, on a contact. Très posé, Penza. Bataille, en tout cas, Kimi Agnoso, c'est son numéro contact. Facebook, WhatsApp, numéro. Please, 243 85 12 45 601. Please. 243 85 12 45 601. Voilà, merci beaucoup na bande de foot batali biso pour la conférence na biso à lelo ici awa kimeza mabota tout le monde